alors que de koluka bureau kotanga na bino za ya busoba po bato bazotanga batanga te baluka bazwa vie bato batanga te bazozwa vie eza soni mpona bino eza bashame ozolobela moto atanga te sikoyo yo moto otanga bazolobela na nini bacomplexe moko boye sikoyo bino moto botanga sikoyo baolobela bino na nini sikoyo fere kaza tiki histoire na Congo ti akenda classe te fere atiki histoire na Congo sikoyo bandi kotanga bamusicien oyo baza na Congo fere aza na kati babiloko wana ezala ba institution babiloko wana ezala ba makambo ebele bozokenda kokangaka ba leader na bino bakisi po alingaka kaka yo mingi amonaka mutu mosusu te bozokenda kokangama bozobomana bozobokela bambasu bozosalanga na mabe ti mingi bakomi kokufa likolo ya makambo ya babiro boza koede faire gola te. Bapriche ya faire bayedaka artiste te. Comment leader okoki ko se permettre d'exécuter neloko oyo moko vandi pino talibi, mais quand même en plein tournage 15 minutes de décollage à tournage soi-disant moutouna dans le passé banda ko finga yo vraiment est-ce que batutu ba rose la na même point de vue est-ce que na vie honnête ozabo batutu ba rose la pour yo est-ce que batutu ba rolinga kaka yo tala sikoyo place na mona kelasi ezali très important et si ka o baloba kelasi kelasi ba ko loba kende ne ko wa ko lingate kende ne ko wa ko lingate siko tala place kelasi mais au cause de la paix la mayele ya kelasi te mais sagesse o ba tu ba bota makanango babiloko wana ezala ba institution babiloko wana ezala ba makambo ebele bozokenda kokangaka ba leader na bino bakisi po alingaka kaka yo mingi amonaka mutu mosusu te bozokenda kokangama bozobomana bozobokela bambasu bozosalanga na mabe ti mingi bakomi kokufa likolo ya makambo ya babiro boza koede faire gola te. Album Dynastie ebandi ebimi décollage nango eza kitoko tala kindoki tala mutema ya mabe ezaka bato ebele basaka émission na faire rigolote à cause de vous babiro vous devriez avoir honte vous devriez avoir honte de passer à la télévision pour insulter les gens, pour faire la promotion des autres artistes que de votre. Que le vôtre, vous devriez avoir honte. Vous, les artistes de Ferregola, vous, le bureau de Ferregola, vous devriez avoir honte de vos familles, honte de vos frères, de vos proches, honte de vos femmes. Moutema mabe, ngaïkoutou. Si peut-être je ne parle plus de Ferregola, peut-être à cause de Davina. Là, je peux me comprendre. À cause de l'émission de Davina en 2016, non, Juvenal, là, et tout le monde a vie, et tout le monde a recouvert nango, et après on a Davina. Mais le lot Davina, Anamboka Mondele, le lot Davina, Azana, Turquie, peut-être vu à Davina, et ça n'a décollage jouana, pour Moutaïma Davina, pour Batoutel Bazana idée, à mon amour, et faire une comme Davina, et c'est là tonton Joujou, qui balale, qui balambeloucha, moi si nangaï, pour balambeloucha, peut-être dans les grandes zéros, pour que moi on a le lot oyo, à comme la référence, mais le lot on a comme cible libata mabe, makila mabe, ne se n'a Davina, yo, leader à Royamba Ote, yo, Rolobela Makamuna Bisote. Là, je peux me comprendre. Bino Oboso, mon accord, éternité, éternelle, Bogosalaga n'a fait Regola. Pas tout n'a pas ce qu'on m'a bien là. Pas tout la mona Mobaluana. Voilà la famille, Naya qui n'est extrême ibali. Extrême Liboso, Bagola, na lobby, na la kisi, ya. Moi na biso ou à salaka émission peut-être ndenge balobe émission ekoleka te to moni susu bato babimi baye ko lobake ba bureau bagolwa ne mutu bali makambo na te makambo kala kaka yango album eza kitoko
bazobebisa bureau ezoloba makambo mabe, bureau ezosala ba contre-temps. Et puis comme on a bato quoi ba juvenal o awuti musika to mona yi wa côté ya ba mami ba bebisa. Donc basaka bato moka ba kotaka ka ba kwa bato ba bebisa kaka. Même Karine Mokonzi kuta boaka ma mutu ba lia ba mela ba ti ba biba pona Karine ba yeba na pona Karine Mokonzi. Atia ba contre mire. Bazaka bato moka ba kotaka ba place bato ba vandi bazo sala ba programme na bango ba neti la Chine eza so lobike Karine ko yamba ne mutu boité la Chine pe yo kaka po to mona ngo pe raison après to yo mona o si que bazali bango pe na raison pe mo ba yamba pe mutu o to mona ka. Mais botela bato mo ba yaka na ba désordre bato ba organiser ba bikete émission ne ko lekate. Émission ne ko lekate parce que mona o abungela déjà vie. Tala ba strip ya botela siko ba bidimu ndenge zo bi. O balbake si sabidimu makamto sala botu to lo aboy si sabidimu. Ye pa leki na ndenge na ye, asali pe ba émission na ye, azako lo ba bureau nezala ba ndoki ko finga ba bureau bato bazo sala organisation na bango ba liki bango des autres te lokole loke bime ki toko dynastie sai makambo katone mo pa felicitango. Mais azo finga bureau. Bande konanga. Soki mutaza a ko benga bengi, soki bo senga numéro bo sengi vraiment bandeko. Bobo loba. Eza pasi pe mawa. Kotelaka bato a désordre na mokili o bazaka bazo sala ba désordre bato na bazo bongisa ba programme na bango. Balinga bango ba désordre te makambo ya pambala te. Tozo mona ba nkwa soki bakomi ko bima ba nkwa soki. Bato bakotaka bato soki pona bato basali mission na bango, bato basali eloko na bango, bazaka na posa ibima na bosembo nyonso bazo batela ndenge nini ba place nini oyo mfumu akokota, ba place nini oyo ya kosala ba émission, ba place nini oyo kotindika makambo ekende kitoko. Mais botala ba neutralisation. Botala ba neutralisation. Bino mo bo omona. Nazozo la susu force wana. Nazozo la bandeko toza awa. O pe ko benga mena ko umela mingi te ngana ko luba ko bata 45 minutes so muta bengi te na okata e ko zala mala o mingi pe to développer ba idée na bino na ba idée na bino botala bankoso bankwa soki ne bakota ka bato soki bato bazana complot na bamba sai na kata société na bango ke to ya ba boye te to zana no botika to sana bakambiso ko to forcer bato ba yaka ke pourquoi basali boyete pourquoi basali boyete bakomi ko condamner bato donc bato nous so bazana kata biro bazaba ndoki. Baproche ya faire bayedaka artiste te. Comment leader okoki ko se permettre d'exécuter neloko oyo moko vandi pino talibi mais quand même en plein tournage 15 minutes de décollage à tournage soi-disant moutouna dans le passage banda ko finga yo vraiment est-ce que batutu ba rose la na même point de vue est-ce que na vie honnête ozabo batutu ba rose la pour yo est-ce que batutu ba rolinga kaka yo tala sikoyo place na mona ka kelasi ezali très important et si ka o baloba ka kelasi bako lo bakende na école bako lingate kende na école bako lingate siko tala place kelasi mais au cause de la paix na mayele ya kelasi te mais sagesse o batu babota makanango babiloko wana ezali ba institution babiloko wana ezali ba makambo ebele bozoke na kokangaka ba leader na bino bakisi po alingaka kaka yo mingi amonaka butu mususu te bozoke na kokangama bozobomana bozobokela bambasu bozosalanga na mabe ti mingi bakomi kokufa likolo ya bakambo ba bureau boza koede faire rigola te album dynastie ebandi ebimi décollage nango eza kitoko tala kindoki tala mutema ya mabe ezaka bato ebele basaka émission na faire rigola te à cause de vous ba bureau vous devriez avoir honte vous devriez avoir honte de passer à la télévision pour insulter les gens, pour faire la promotion des autres artistes que de votre. Que le vôtre, vous devriez avoir honte. Vous, les artistes de Ferregola, vous, les bureaux de Ferregola, vous devriez avoir honte de vos familles, honte de vos frères, de vos proches, honte de vos femmes. Moutema mabe, naikutu. Si peut-être je ne parle plus de Ferregola, peut-être à cause de Davina. Là, je peux me comprendre. À cause de l'émission de Davina en 2016, non, je vais dans le là,
et tout mon ya vie et tout mon na ko kufela nango et apona Davina mais lelo o Davina ana mboka mondele lelo o Davina azana Turquie peut-être via Davina et ça na décollage wana po mutayemba Davina po batutele basa na idée ya mona moko ya faire na koma Davina et ça na tonton Joujou qui balambelusha mo sina ngai ko balambelusha peut-être dans les grandes zelora pour que mona wana lelo oyo akoma na référence mais lelo onga na koma cible libata mabe makila mabe ndoso na kosala Davina yo leader ya koyamba ote yo kolobela makambo na biso te. Là je peux me comprendre bino oboso mona kwa bokozala kaka éternité éternelle bokozala kaka na faire regola otuna Vasco Mandela otuna mona mobali wana. Allô, maman Irène, bonsoir. Oui, bonsoir, maman Sylvie Maude, bonsoir à toi. Bonsoir, bonsoir, Bagouloise, bonsoir, Nabinonio surtout. Bonsoir, la Chine, bonsoir. Bonsoir. Oui, maman Sylvie, Nazo Landa, Nalandi, très bien. Ma voix ici, na oyo mwana wana sali. Bon, nazo bana no pa mwana pa fi wana bona yana ni kote mutazama mabundi lokola che mutache ba mabanga na munoko. Dake na no pa fi wana pa mwana wana. Omoni siko ba raison ke ba sala kite hein. Na moni yango penza ko na moni yango penza do ngabi na utayulu munango kuna. Ba tinda kiye ko tinda. Omonte ke ezalaki kotinda parce que soki batindaki ye te tel mere ataki nango anga ova ane nie anga ova ane pose le mususu mona pe après banga kolimbisa ye tanto mona banga opermettre ya sala mais tala straight way aleki amante omoni siko ke ezalaki kotinda omoni sikoyo omoni sikoyo ya bolosi ndenge baye. Donc, ezalaki nyo surtout que ti ezalaki raison pour ba stopper. Donc, au monika ba pekisi mbala moko tala ninga leki. Aye ofinga. Omona ke eza musala na bango. Ba finga na bango kaka. Sikonga na mona André élément eza ya kala eza ya sika. Non, eza ya sika mo tika lobi yango eza ya sika. Ngana kasi eza ya kala yango ne ba etikali bongo ne batala siko ba bloke ba fiche ndenge bima kaka ke osala ka erreur bimi nzoka eza ya sika siko se sita ngwa boyi te bongo le padre bima ki asali concert mikolo concert eza non eloko élément Ondreza ya sika Ondreza ya kala yango nde siko ba raisonner ke ba botala nanu ba mankima salaka yango siko ba bimisi yango pona ba na yebite place Ondreza na yebite mais ngane na monela Ondreza ya kala ba elemaka nde ba bomba ka siko ba bimisi yango botala potango na mona ki Ondreza ki pe na titre wana pe ndire on bana maboyi ale ka d'émission de sali ba 2 semaines hein. Non, une semaine ou 2 semaines elle est coquille. Donc eza ya kala. Donc eza ya kala. Yeah, donc bon, asengaki pardon en public bon. Na ndimite ka quelque chose sala sous émission oyo mutazana be lema boy. Po asala ta moi qui ça bi dimi ka sala ka la le ka na les padres. Na ndimite ke loko enfin na yebite loba na yo kaka ndeko zoloba to yeba kaka awa kaka ta mo. Ata moto moko. On comprendre tokozongela ngo susu olanda ngo susu bien tokozongela ngo lisusu olanda malobi eza na kati eza ya kala ceci elema yango yo nde babimisi place baboyaki donc elema nde yango yo avant nano afinga liboso ntango banda osala na fimu donc oyo eza ya sika sikotala na sikoyo mutu ozoluka makambo ya boye ata bino moko so bakolekisa mutu aboye ndenge bamankima ya bana oyo mpenza sikoyo bakolekisa bino ndenge nini ata keno bato mosusu bomona bango ntina te na vie te babana kopermettre bino kaka bo bana komanke mutu po aza na ye ntina moko te na misu na bino
après balekisa bino kaka boye na émission osala ngo kaka na pete nyonso tu oyo aza ye ozomona ke moni badusu oyo bato babeta donc nani baa na ekufi awa bato bayokeli mawa donc bamiyokeli mawa te ifala bongisa na libala ne nani moto ekufaki oyo osali mariage ya 3 mois ekufi kaka boye nano esalama te banda Congo ezala nga baa nakomi na age no namona mariage ya 3 mois te na Congo mariage ekufi na 3 mois na namona te ti nakomi na age no makamona ezalaka pa mindele pole mosusu ntango basalika mariage ka na semaine wana esalaka chik nde bakoboya ye me na Congo bakaka na bota banakomi na age oyo nga namona mariage ya 3 mois te mariage à 3 mois et ekufi chéri te fiancé pété mais mariage ndenge aza boye ayano na baproblème ya vie na ye moko mais azo continue kolobaka makambo na age oyo baboya yo na mariage na age oyo Mélanie de London Mélanie ozoseka bosaka na munoko bato bande ba na oyo na age oyo po ngale muso bakoloba ngo tete nga mpe na 16 ans na 20 ans nasali mariage donc nga mu nazoloba boye donc na 16 ans na bari apres na 20 ans nasali mariage apres na vandi 25 ans ya mariage donc nga nakopesa conseil na libala et puis na simba bana mibale ya mariage donc naza parraine ya mariage ya bana misato tiko mwana oyo soit disant bango balobaka bazaka na ba 20 ans ba 25 ans na Congo na Afrique bakitaka kaka bango bamataka te oyo mariage ya kafu ya ndenge wana ya kafu 3 mois bakende koboya yo donc histoire oyo etikali donc na histoire ya Congo histoire na etikali donc ti babana na biso na babana na biso na babana na biso histoire ya mwana etikali libela kendo tozalaka na fille moko boye asalaka mariage ya munene mina 3 mois baboya ye azoyeba noteke histoire na ye etikali na Congo mais azo continue koluka ba problème ngai alobaki nakoloba na nga na bato te oyo baliaka na Karine bamelaka na Karine nakoka na nga koloba te mais oyo kaka bazomeka nga kaka siko nde nakofongola singa mpo ngai alobaki na kokende na nga te na makambo oyo mami alia na bato na ye amela na bato na ye siko baboyani ngai nalobaki na kokota na nga na makambo wana te mais mwana oyo napese kaka mwa chweke moko ya moke donc aluka vie na ye très bien soit disant na 28 ans o bango bazalaka na ba 28 ans bonsoir maman Yvette Maté obunga bango bazalaka na ba 28 ans o ba fille ya chance yo za la chance ba chance ne biso ba chance ne biso yo zo mi benga babasa bana chance te ba mal chance moi au sanate mariage à combien de mois mariage ya 3 mois oyo keno bapesi everything na ba mama na batata ba mama na batata balati ba veste mama lati ni puta na ye ba everything mwana mobali wana pesa mais surprise kaka yeboye de coup na 3 mois baboyi mutu 3 mois mais faut me thinking yourself mais comment vous expliquer que quoi boya na 3 mois bambwa mfuta mususu bango wa bambwa mfuta bango yo bakimpenzi bango yeyo bankukutu atoka papa na chiko zo ya kofinga na yo mutu o aleki yo do bango balekaka bango kaka doto o ya ko manke na yo mutu aleki yo po ata nanu vi na ye bakende nanu kosokola ye ata na nkamba efala kende ta bakende kodzimise ta na mai esika bakofi bakei esika na esika baokende ye azotala nanu vi na ye nanu te
siko na 28 ans au soi-disant 28 ans excuse me baboyi na mariage à 3 mois sikoyo après sikoyo osuka ndeni bamankima bozotika te ala babona kokende mozindo mpo Abigail aza likolo aopekisanga mpo mwana wanga soki kaka jeune fille azalaki te donc wana nyonso tu mama Sylvie eza sikoyo badiabolo bazoya pembeni bazotindaka bango po bokende komeka bango yoyo bana oyo baochange te mpe bazotika te oyo eza babétise kosalana te soki papa evi asalaki remission sikoyo yebisanga sikoyo na makambo ebimi boye sikoyo papa evi anga kobima nani yongololo bon ozomona te taki ngandi wana aza na France kona ndenge azomanke vraiment mayele eza moke donc papa evi alinga kobima zoba na niveau moko soki asalaki émission na mwana oyo donc anga kobima zoba moko kosakana te chance papa evi asalaki yango te na bêtise oyo chance bato na ye mpenza bayaki mpenza ko heureusement ye moto akende osala complot yango kuna soki trese yelesa yango en tout cas vraiment balobi oma fololo makiese bonsoir basheri na bango basi na bango ti ndeni bakoboya yo te na mariage bipai na bipai bino bana mikebo ozino libala na yo ya bien okanga makolo lingaka mibali nyonso tu bakoma ya yo bakoboya yo te ndeni akoka mpe kogere bakoboya yo te olingi mibali ebele ozwi mariage na yo metele olingi kaka ozala kaka liboke kaka ndeni bakoboya yo te sikoyo juvenal lisusu suna sikoyo juvenal ebani ndenge nini sikoyo juvenal po akota na makambo oyo ye mutu deya alobaka na ye te siko akenda osala mosala nini ebani ndenge nini po azwa nanu tana ya kotya mwasi na ezemi po abota azozwa nanu courage te na makasi te ya kosente mwasi nayembi te soki mwasi yango maki deya se ekufa ubie nde ye nde mutu mai na ye eza makasi te po banda ya poto bana koti na mwasa batengelesi bakomi soki na bana kombia me azokoka kosente te azokoka kosala eloko moko te na mwasi oyo akoteli libala oyo babali ye azokoka nani kotya zemi te alazoya kokota nde makambo ya YouTube banda na bango na bwakisa bango bayokanaka su te bakota ndako bayokanaka su te nanga kofula bango bayokana su te oyo kofula bango nani moto abanda kofula bango ye wana aboya bango nyonso tu bazinda avandi na kita tondi boye pu na mabundi lokola moto atie tondolo na munoko omoni deja na maloba ezokoka kobima bie te parceke telema nzoto eleki na misuni azokoka nana kobimisa na maloba bien te sikoyo alinga bimela sikoyo na makambo oyo ye moto deya sakota na ye ndako si bakota ndako po bato bakofula bango baza te na bango na boya na ye aboya na ye kofula bango atindika bango omoni koboya toboyelaka ye makambo mosusu yango toboya te bato wana bazala mosika omoni sikoyo mosika mo nde basili tolobaka mama limbisa bazala mosika bokomona bango nde bakosila omoni sikoyo lokola bapusanaka pene te omoni nde basila soki kaka bendaki bango pembeni rombele bayaka na ndako la bango nalama mabe surtout ye moto alingaka ne bango bongo babana kochampe na kiti mabe nde toza boyemele kosote na bakiti omoni sikoyo nde bakota bandako omoni nde basila sikoyo alinga aye sikoyo na comprendre te akoti na lidusu nini po aya kolobela makambo ya papa mve nayebi te place nini oyo akoteli epuis na baesile na bamankement bazofinga bato ya biro bandoki dynastie na bino ezokende bien sikoyo bokindi ndoki te bato balobaka te kotanga ese na kongo mpena moto amayele azalaka na kongo wana mpenza mboka yango wana ezokopola na mai
omoni mundele mutu baza ba mayele bango yeyo yala na kongo ya mutu alobaka kutu teke no mboka yango kuna bokene koluka kosala ta soki nini mboka yango kuna ezozina na bamai tozoyeba bato ya mayele bazokende kuna te bazwa solution te no lidusu ya mai ezobimela awa tika tokanga ta madusu ya mai oyo ekangama na kongo wana mutu ya mayele aza Kabila uta kuna makolo ti Kabila boye botangisi lingala Kabila boye botangisi français ajuri bino kana kita bokonzi tout a diriger bino bato mayele bonsoir maman Mboyo bana bato awa kende kotanga ngo bokene ko passe bonjour na ba Kongo kunati bokene ko sala kunati na Kongo mutu mayele azalaka be stupid people oyo Congolais moko te ya kolobaka te ko o ngana tanga ya ba focus na bino wana po mboka kuna ezobeba oluka bato bakende kofana bakiti bakende kobongisa mboka eske mboka ya bato batangaka ezalaka neti Congo mboka penza ya bato pena o bato batanga ekozala neti Congo tiko bato mayele yango bazalaka wapi yango po babongisa mboka wana bato mayele yango bazala awa na pota ata mundela tangi te seka kakeka ata 6 mois ka ya pamba ya koleni something kaka 6 mois bo listen nanga carefully 6 mois ya pamba soki mundela ke akeloba ke no na yekola te eloko moko boya 6 mois straight way bapesi ye musala suka ke leni something kaka suka ke college alobi kaka no 6 mois ka ya pamba akesala soki something straight way ya kozwa musala oya kolilobaka na bato awa teke no botanga yo juvenal yo kotanga oyo tangi oyo kokotela libala pa mama mokolo otanga ngo tangi yango wana ozokende kosokola soki basani kuna ya bindele ozokende komema babriki kuna ya bato baotonga na bandako otanga ngo oyo otangela ngo siko ndenge wana nga nayebaka te kongola azolobake na tanga kotanga ngo pena ya mboka neti Congo fucking people baya kolobala ke Congo bamutatanga zali boza kozinda na bamai awa na bamai ya batiki awa bozokende kozinda na bamai oya nani bino mutu botanga boza kokima kwani ona ni bozo kima siko mutatanga te yeyo azokoma millionnaire tala makamu mayele zate loba na ona oyo fere mutake na classe itatanga te ye wana azokoma millionnaire donc sopo na bino moko tela mutatanga te bomoni siko ebi donc soni moko kosakana te soit disa bino bozoba ke no mutatanga te ye wana azomema bakare ya dega na Congo katuka mbade azosomba bandako na Congo ombene ndako ofere aza nango na Congo bakari nini ya cher oyo fere azotambola yango na Congo me atanga te soit diza ndenge bino bozoluka sikona juvenal yo mutu otanga ovandi na kiti wana otondi na kiti lokola njuju wa mbombo sikoyo eloko nini oyo osali na Congo kuna yo mutu okenda classe mabunde ezokwea yo kaka likola kolia semuli mabunde ezokwea yo kaka likola kolia semuli okende kosala ta jimi kuna nzoto ekoma yo ta fit ene kosala ta jimi po nzoto ekoma yo fit mpona mibasi basepela na yo mobali fo nzoto ezala fit nzoto mobali ekozalaka bongo te etondi yo na kiti ndenge wana fo ezala fit fo ezala sexy kende olatelama boye pena baotala yo o banzoto etonda bino misuni wana banzoto ezanga sexy bamabuma minene ndenge wana apres ozovana na kiti ozofinga bato batanga te yo moto otandi ozotondisa nzoto misuni sikoyo fere moto atanga te ye wana sikoyo azokoma millionnaire moto atanga na ye te omoni sikoyo ndenge aganye vi na ye
kaka na mungongo na yo nzamba pesa ye a gagné fi chiko yo muto tanga o gagné fi na nini awa na poto mwasi mtabali yo awa na poto zofana na sima basi kuna pesuki okuta ki na bala na ye pe kuna babanda ko finga yo awa babanda ko dongola yo soko umeli pe mingi pe na toilette sudo bana poto soko umeli pe kaka mingi na toilette babanda ko petelo na porte sakala na bana potoko kuta bango na mama na bango na ndako bongo bana ko sala bisala sala wana o bana ko mona mangala yo mutu tanga yo mutu tanga siko elio lengo zo sana poto ayi mtatanga fala kine ko luka biroti fala kine ko luka biro ko tanga na bino za ya busoba po bato bazotanga batanga te ba luka bazwa vi bato batanga te bazozwa vi eza soni mpona bino eza bashele ozolobela moto atanga te siko yo moto otanga bazolobela na nini bacomplexe moko boye siko bino moto botanga siko baolobela bino na nini siko fere kaza tiki histoire na Congo ti akenda classe te fere atiki histoire na Congo siko bandi kotanga bamusicien oyo baza na Congo fere aza na kati ndine tokoma kotanga bamisi na biso oyo bakenda siko yo soko kufi yo juvenal yo nzoto misuni siko soki yo kufi histoire na yo na Congo etikala na nini yo mabundi lokola moto atie mikate na munoko soko kufi siko yo juvenal histoire na yo na Congo ekolobela wapi yo moto tanga donc ngana na lobaka na Congo wana ko mutan lobaka te ko ki nkoso ou bien mutu boya tanga te biso tout oza basoba na Congo ko Congo eza nango ya kopola donc bazo ko donke te bayaka poto tala bato baza kuna bayaka poto po baba na ko kopie makambo so leka na elekaka na poto ke no to kendaka pe na poto tala poto na bango eza boye bapubele ezalaka na babalabala babuaka biloko na mabele te me bamikonzo na bayaka mpe na poto ti fo batalaka mpe ndenge poto ezalaka babala mpe kokopie ndenge poto ezalaka ndenge banigérien ndenge ekoma bagana ndenge ekoma siko bino moto botanga mboka na bino so dinana doki mbula soki ebeti moto akobima libala na kara za te parce que azoyeba te soki akodinda wapi omona mpe kaka yo na moto na kara edindi ekei bokei ape boya kofiotolaka biso bambanga awa keno eonga na tanga otanga ngo ya nini oyo bino kotanga siko bato batanga te baoganye vi na bino bino kotanga bawana soni te juvenal siko kotanga oyo ozotanga omo ndeko ozobima zoba yo moko ozotanga kombo ya moto atanga te mais azokoma millionnaire po soki kaka deuxième volume ebimi nayebisa yo fere déjà bakotanga ye siko na bakombo bakotie na livre ya bato baa na mbongo vraiment bongo yo moto otanga na modele oyo ezokendela dynastique ngana kompe na Congo te ebita soki moto alobi na nga ke no fioto ya kotanga ya okenda classe kaka po ozwa langi moko boye me langi yango soki osalela yango eloo te api boye kofiotelaka bato ya mbanga awa boye otanga ye jivele mpe akofinga mpe ya moto oyo atanga te oyo osala eloko te azolambela osemuli ya ofele oyo kokuta mwasa bato na ndako na ye na bana na ye yoka ekotaka libala kaka tu ovandi mais il fallait qu'il y ait un bureau juvenal au moins bala babwakisa bino nde bolimo bakofula bino susu te boluka vi na ndenge na bino po moto oyo bobanda koprofite bakopesa bino yango lisu te juvenal luka vi na ndenge na yo okozwa susu moto te si baboya bino baboya bino kodiembela na yo na eloko te kodiembela na papa efe te po okosuta eloko eza susu te eloko eyi te papa mabundi mino eloko eza susu te bana kaka kokende komemaka babriki na bino kuna
na Paris kuna soki wana siko bato baza na se baopesa bino ba brick soki mpe mosala omemaka wana ba brick watango yana yango wana siko yo ozosala moto tanga classe yoki manfu na bino moto bokenda ba classe manfu tobiki deja ozotanga deja komba fere kula Jésus de Nias loko ozotanga ye ke atanga classe mpe eza soni mpo na bino eza soni doki esopi yo makasi Juvenal makambo oyo olobi esopi yo ozotanga kombo ya moto akenda classe te soi-disant oyo ozoloba ozotanga ye na makambo oyo aye moko na makambo ya motoki na ye moko siko soki ayambi mwana wana te ya musieleke te wana siko soki ayambi ete sani doki bino susi na bino kaka kutu ayama mwana ya musieleke te siko po akopesa no fere nini émission na ye soki atali soki asali na fere sikoyo yango nde moto ekofula fere soki ayambi musieleke te wana te ya mwana libwabe oyo baboyele na libala ya 3 mois mwana ya libwabe ndenge wana baboyele na 3 mois eke wana nde soki asalaki yango na fere nsima nango ande yango sikoyo moto ngakomata soko baviu oyo biso tozoluka oyo bato bazosabone oyo bato bakende komata nde yango siko mwana ya moto anga omatisa ngo musieleke te ya mwana wana oyo baboyi ye na 3 mois eki mission na ye moto anga komatisa ngo bavu ya fere oyo biso tozoluka jivela ezala mbala suka po soko leki lisusu nga alobaki na koloba na bana oyo te oyo na bango na lia na bango atila na bango alobaki na kotushe motu te me yo soko ozotumbola ngai Juvenal jour wana soko leki lisusu jour wana mpenza ko na koma pema na muke pema na muke ozonga susu mona mwasi aza ndenge te nazapela très bien bana na nga bango nyonso tu baza pose bango tu basilisa baklasse bango tu bomona nga te kole mosusu bango tu nde naza boye tala niveau nazoloba me boyoka ata makeyela bana doki basilisa bakenda misala na ye biso bango tu baya na bachambre parce que elobi fo bakende misala naa na bana bestupidi te mosusu bakazaki na me mosusu mwana wana gabaki mwana onga nalobaki jour wana aa na 27 ans ya mobali oyo nga nalobaki jour nalekaka mpa mama sibibe po bato mosusu soki kaka bayebaka makambo ya bana te nde mosusu bino bozana na bana ya ba 3 aza na ba 5 na ba 4 mwana oyo bana banda kolobela wana aa na 27 ans ya mobali ozomona mwana 27 ans namonaki ye sikoyo na kamaradi na ye bayaki awa akenda kotika kamaradi na ya mwasi sikoyo namoni ye ba 1 2 3 ya ye te nabengaki ye mpona tuna soko koya te mpona kanga porte sikoyo lokola bango basaka bongo soki bavandi na bato na ye bayambaka bango bafoni te bana wana bayambaka bafonte so baza na bakamaradi na bango bayambaka fonte ayambi mpe mwana mpe ozwi ye te mosoto ntango tuna ete na bando oyoka te sikoyo osani okanga mwana ngo okanga kingo yoki bayambaka te bana wana so baza na bakamaradi na bango oyo yanga kuti ya mobali soki kaka oyo naza na bana bakamaradi na ngai ya bana basi naotambola na nzela ayebisanga mama soko omoni nga na nzela Nathalie Mombanga na bana basi olobisa nga te leka mama egale mela na mai nasala introduction moke ozomona yango soko nangi na bete eloko oyo bamama wana balobaki le mosusu bino boza na bana ya ba 10 ans boza na bana ya ba 5 ans oyo nga na banda kolobela jour wana aza na 27 ans ya mobali oyo nga nabengaka ayambaka nga na foni te nalingaki natuna ye soki akoya ndako to te mpona kanga porte me bamama mosusu bakomaki direct te topesaka bana na biso baédikation te mama kozala bongo te yo oza na bana ya 5 ans na 3 ans nzela yo bana bakoma na ba 27 ans wana bongo mona obana kodirige bango ndenge bino bolobaki naza na bana baye lelo awa
bana 17 ba wuti Paris bana poto baza bongo ba civil nanu na bete loko c'est de pour maman mususu bana baza mikie mais bazo yeba teke non biso to boko li bana pe ba silisi ba classe ba université nga bana nanga mibale ba silisi ba université mibale ba silisi on appelle ça un exemple on a zone ba siko ya 27 ans deuxième on a pas 16 ans déjà na bana robota on a 24 ozo changer sujet te mama Irene sujet zo changer je venais à Kibala siko na ngina répondre ba nani pour changer sujet déjà faut bana ko diriger moi na parce que ça no moi na muki mais bana ba 27 ans ba di chaka ba ko bana ndeni on déjà ba mususi ba bima mais ngana za la chance bazana mais je pas ni ko ba zo répondre mutu parce que no moi na o ngana bana ko lobela za ya 8 bi ya 5 ans yo za na bana ba 5 ans ya ba 3 yo okene ko ozo sala émission pour ozo répondre bato to ça na makambo oto za nango te te wana baza bato eza makambo se leka wana na bato wana siko so le mo mukese bon ko lo ba mingi te po sala bon o changer si qui c'est dans le bi ma bien répondre kaka po qui balo il fallait répondre yeme okota no susu na beta na mo introduction mukena